La famille, ko critiquer Fally Ipupa ezalaka facile pa ba Gaulois. Mais ko sala neti ye ezalaka bango boye. Ezalaka trop difficile. Bandeko. Liko nango faire gola toujours copier-coller ya Fally Ipupa. Asalaka système a copier à coller, à copier à coller. Et to yebite bandeko nanga faire gola est-ce que azalaka na ba conseiller tote? Habilleur ya faire gola azaka nani bandeko nanga. Faire gola est-ce qu'il a préparé qui concert ya Adidas Arena ou pas? Bandeko. Lelo to beta moi di solo to sala vraiment analyse sur faire gola. Nini esala ki concert wana molili ezala partout. Ezalaki eloko nini? Voilà. Bienvenue sur notre chaîne, La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Déjà, merci Nabino Nyonso Obolinga Abiso Bo partager bo likaka. Kande na ipsa Abino ko s'abonner zaka nango facile. Za ya ofele ma chérie, mon frère. Ozuka musabino o fini wana. Et s'il est simple. Pour bande kwebele baloba konga ko s'abonner. Na ebite. Panani nanana. Te o finika. O like pour finika. Eza o fele. C'est une façon de soutenir ndeko na o congolais. Voilà. Bandeko. Toeli likamba concert Adidas Arena. O isalamaki lobby bandeko nanga. To kamwe. Peto leli. To kamwe peto leli. Faire gola. A décevoir ba oya yé même ba warion ba za desi na faire gola. To ebite faire gola problème nini. Après c'est préparé qui ou pas. Après 13 ans ya ko beta na poto. O beta te pendant 13 ans et tant oye ko beta. To moni ba combattant o ba bundisaka Fally ba soutenir yé. Ba journaliste à Congo ba yé même ebele pour na ko soutenir faire gola. Pona olakisa ke balingaka na bango Fally te. Mais malgré ça, critique kota Fally eke zongi. Mais malgré ça, faire gola pesi bango oyoka déception totale pe liko nango. Bandeko bota concert faire gola beteli biso. Na ebite ba conseiller bazaka wapi. Nanya organisa ki concert wana tieza la molili bongo bandeko nanga. Et nani pas zwaki idée que batu balata ba Adidas wana ba jogging wana batu balata ngo ba ya concert. En tout cas bolimbi sanga faire gola apparemment esprit ya koluka l'art apparemment zati. To ki pe kuna store faire e bimi kuna. D'abord so toke na ndenge alati seli batu ba Adidas. Obi ke faire gola koti seli Adidas mbongo ya bande kunanga. A koti seli ba Adidas mbongo. Ok, soka loba kite. Ole alata ba Adidas, alata batu ba Adidas wana. Asala ka t-shirt mo ba komata faire gola. To papa Hervé. Na chapeau nango. Na se mutu nyonso alata nenga moni olata. Eliko nango sok après avoir ko sala bongo. A tekeli batu. Mbongo ekota na compte na ye. Bandeko nanga ndeko na mso faire gola nga teka combien? Parce que ba fani bazaki na nzala na ye après 13 ans ya obeta na poto. Ota akaba na poto mingi bakita su Congo te. Mingi bana ba Europe wana bakenda même pas ba États-Unis bakenda ba mboka msute. Sikoyo ba yoki faire gola obeta. Anga kota combien? Mais mbongo nyonso akoteli Adidas. Po Adidas a teki a sepeli na faire po mbongo ekoti po tolo ba vérité faire azan ba fan na epe baze belé baza pe partout. Même mutu mususu anga ya concert wana tanga lata polo ya faire gola anga somba ka lata po na Gaulois. Mais faire gola na moni azan entourage a bien te azan ba conseiller a bien te. Ou bien peut-être eza likamba ya mayele pe. Po eza ki opportunité na occasion mo ya okotsa mbongo bandeko nanga na mpte so na okosa. S'il vous plaît bo like bo partager. Biso toloba ka vérité. To leki côté wana ya kolatisa batu ba Adidas wana parce que to moni même era. Aoloba nini
nga na beti bilamba na nga boye bato baye na babilamba lokola ba sport veut dire que mawa plein Paul na ki lelo ba joking wana bato bakoma ke lata wana ba sport sport a lelo ekoma propre eza ti utendenge ya kala wana ozotoka ozotoka me na kati ya mwa elamba mo ya malonga na kati ya mwa joking moko boye moto atali yo boye asepeli me apréféré na ya kotela Adidas mbongo toboyi te toleki faire egola entre na ye na yebi te parce que nga na uta quelque part na ozonga na bina bwaka lisu mwana mboka obeta taka nga na lela pe banzembo afere situ ya kala na lela ngo fort mais entre wana na yebi te si réellement yango wana bandeko na nga na kota boye natala boye batie nzembo mo boye omoni edingwe so nga babanda catch na bango nzembo mo bando chaka wana du batu kuna na juste bandeko na nga nabi oyo concert à faire ebandi nini na kaka entre à faire gola na mona paye wana kotiko na juste ngabi edingwe babengisaki edingwe na concert nini to ebi edi kuna santé comme moi ndate et puis on dira beta abunda soute mais or ezaki entré à faire côté wana déjà 0 pokota fali to mona entré à fali non ba organisateur ya concert à fali bravo aza vraiment aigle et puis aza number 1 lelo to confirmer yango et puis faire gola na fali eza butu na moi na kosa binote muta kosa binote faire gola zana musika po akoka na fali apparemment faut changer équipe ne nyonso parce que apparemment parmi batu na batamaele ba pena mingi te faut changer pene équipe na ye wana nyonso po tango olingo zala osala copie coller ya mutu en tout cas faut talaka bien bandeko na nga faut talaka bien et puis faut salaka makambo ozoleka ye eza kwa to abambanda ti to abambanda mbanda kuna alata boye te nga funa lukelo mosu mpona leka ye mbanda kuna asalaki boye te nga funa ya na boye normalement faire gola fala luka sala plus que fali pupa mais oyo asali wana alelisi même bafani na ye entrée déjà 0 sur 10 pour entrer à fali ngana bino to monaki sortir ya fali ngana bino to monaki d'ailleurs premier concert à fali alakaki batute bay parce que yebaki que aza susu na concert mususu oke kobeta donc veut dire so apesi bino bay ça que ba concert mikolo esili mais ezali tellement yebaki que ezali azaki na musu na Londres azaki na mususu soki côté na nini wana en tout cas abwaki opesa to moneka fali ndeka bimi fali alimwe ba spectacle wana alors yo falo luka eleki ya fali mais en tout cas toza desi to moni faire laki batu et à part ko laka entrer à fali oyo kaka kitoko te et to ke kota biema faire gola vraiment ma plein mawa plein bandeko nanga to monaka nga so na mineti nga personnellement so na mina copier yo MC yo lataki lipapa mo boye wa ennemi nanga to za muto nga na to aba conquérant ba conquérante te ya lataki msusu ketch mo ya Gucci te so nga na olata ngo veut dire que msu yo lataki on a fait mo po bat ba mono lati danger so nga sko na olata on ke wenzi ou bien on lata on sokolela ngo basani mais non lata ngo tenga pina lata ngo suna feti po ba mona nga elambo yo mbanda na ya lataki elamba na oyo adversaire na lataki non bandeko te bongo te donc veut dire que so nga na ngina lata eloko yo lataki etant que ba adversaire etant que ba mbanda etant que ba ennemi so ki réellement na besoin na copier yo non nga na copier yo na somba eleki yo si réellement na mbongo même na matière ya mbongo yo lataki msu ange ngona na somba msu Sylvie pona leka ukaka to mona ngo même entre biso na biso basi omona master na lataki nini oyo quartier 1 te ngafuna somba sikwa msusu quartier 5
par rapport ya mbongo oza nango mais eza toke koyiba toke sala mabe moko boye mpo oleka mninga neti fere ye lokola azalaka adversaire afali bilamba o fali alataki bandeko nanga fale pas fere gola olata yango fale pas fere gola alata bilamba o fali pupa alataki soka nga alata yango engeza bien alati yango na baconcert mo ya banjili o comprendre na baconcert mo ya njili bongo alati ou bien na baconcert mo ya matete ya balemba ya bafikine ozo comprendre na mboka ya alataki yango na étranger nga alati yango na mboka nga na leki ye ndenge alobaka ileki ye na koyemba anga asala yango mpe bongo aleki ye mpe na kolata epuis na bamoyen mais kokamwa eloko moninga alata kuna place ya 40,000 place na place ya 40,000 place mais ye préféré ake kolata yango na place ya 7,000 soki 9,000 place tien fere boni komifingisa mpe boye ko ata na nga nakoma napesa position molongolinga mposa kopesa position na préféré nazalaka na position ne nazala boye olongolinga mposa mpo nga pena so tuningo za wario na ndimaka so tuningo za gaulois moko mpe na ndimaka par rapport ya banzembo ya fere toyoka ya bamercure ya banini ya basens interdit et tout en tout cas mo napesa position ya fere ya mo wario et tout mais na bane na moneli boye en tout cas esalinga mwa eningisinga apparemment natikala non kote wana mpe ana mipesela la position po kotala penza boye bandeko nanga omonake mwana mai asopani okaka pena ko balobaka batie bi na buzoba amitie si po ye mutu atie te parce que fali pupa ye moko amona mutu aose compare na ete na baartiste na biso ya Congo eza baweha bajibe bana amonaka su mutu te parce que aza word mais fe halinga pena oze acha lokolo et puis akopiaka nyonso mais malgré ça ozo kopie mutu ezo simba te yango bandeko ntongo olingo kopie mutu fo ozalaka na bongo na stratégie mwasi to na olinga na kopie te ye alataki ye mosusu chemise mo boye ya Ralph Lauren ye mosusu place boye te nga na olata yango te nga na olata yango me naoke tokela yango mpe na mai soki okenda otoka mai oke tokela yango mai ou bien na olamukela yango na ntongo nde eza kolamuki na ntongo ya moko master moye toke obeti tour mais yo soki osali kopi kole me esimbi te eyokisi yo soni ekitisi yo makasi fale pas nayebi te soki bosomba bilamba ngo place moko soki bosinela baimporte yango place moko soki ezalaka nini nayebi te en tout cas mais en tout cas baconfere so oza na baconseiller fo gangela bango babiere no oyo baconseillaki olata bilamba wana en tout cas après ya lelo silika makasi po babetisi yo fo talaka congolais alukaka toujours place mutu azodinda place mutu azosala mambo oyo ezosopisa ye fere gola esopi yo esopi fere gola makasi fallait pas copier fali pupa na elamba fallait obimisa bamai na yo elikolo nango na comprendre te fere gola ke kobimisela biso susu mai ya reine Elizabeth miziki ya Koko Nzambe fere gola ke bimisela biso susu mai ya reine Elizabeth mai ya vert nayebi te soki fere gola abwakamaki mwana mokotaki mbangisi esi te yo foke na ona nenga vert nayebi te ou bien nayebi te soki basengaki couturier ya reine Elizabeth asombe apese nini oyo elamba wana veste wana en tout cas nayebi te quoi en tout cas concert le 20 c'est fere gola limbisanga si 100% soki ozwi 30 veut dire ozwi te soki ozwi 40 ozwi te
Soko zwi 50 bako peso moins chance parce que biso nyonso toyebi même na classe soko zwi moins 50%. Ezala moins moi genre. Mais en tout cas concert à lobby to pesa 30 sur 100 sur 10. To pesa sur 100 plutôt to pesa 30. Parce que to sepelité, to sepeli ata mukete. Et concert répertoire liste banzembo oyo biso to bandozela yango te tozwi. To ebite tozela non oya lelo totala ndenge ezalela. Mais en tout cas oya samedi concert à les 20 en tout cas biso nyonso na yebite. Tellement bagolo ba mingi ba ozalaka pour mutu na bango mais mingi pe ba desi. Parce que toza même na extra ba vidéo ba goloa. Komona ke golo azolo bate na longwe na ya olexata na nga ya pamba. Concert à solo ba goloa wana ngate ba goloa ba koloba. Et ba journaliste congolais mitiema mabe fali donc aza un contre tous. Omoni bango ba journaliste na ba mission mususu bango na ba keka ko soutenir Frère Gola. Na ba combattant o ba boya musique ezonga. Donc bando zela fali mona musala na bino o bo fingaka akei a négocier a luki a négocier simbité a oser tant que mona mobali o bino bo benga PD. A che mutu na epena a oser. A sali makambo simbi ale bino sko boyo bima ba gang. Liko nango ke koloba ke Mena, c'est un chanteur qui chante. Alors, ceux qui étaient venus avant, azaki nan. Oya yaki liboso azaki nan. Azaki danseur. Eluka makambu ka nenge yo moko yemba. Ka nenge jidete kutu mtayembe eluka makambu. Liko nango fiasco. Ozo bundisa mwane etike. Bo bundisa ke na nyonso. Ya vinae. Me azo matakaka. Stade de France ezo yati. Bino boko beta Stade de France. Bagoloa. Non, faut bo beta Stade de France. So bo beta ngote en tout cas simbate. Bino boko tchadate Stade de France. Loko boza ba malanda ngulu. Bino bo landa kaka. S'il vous plaît la famille, likez, partagez. Loko bino bo landa kaka. En tout cas, faut bo beta Stade de France. So bo beta ngote to sepela te. So bo beti Stade de France te simba te. Bino faut bo beta Stade de France. Tala nenga fongole bino arena. Ba arena comme ka bino no somutema na arena. Oh musuku na chemin de la gloire. Batu na fallait bazala concentrer na musique o ba chali bango basala ba promotion mais koya ko kretchaka fali ko diembela bo diembela na nenga bien bo diembela na nenga bien ngo bozala réussite ezozala te réussite ezozala te ko tala concert ya fali na ya faire butu na moi fali 40 places faire 9000 places zwa 9000 fois 9000 fois 9000 fois 4 je crois tout ça ta bongo et bima combien donc faire gola au kota pas fali tout ça ta 4 fois pamba calcul on a imbi koute so na betango bien pour ko lobeleki bo bongisa kuna ka bande kunanga donc faire gola au kota pas fali tout cheka na new arena o fali abeta ki 40 places. Faire gola au kota wana 4 fois na ndambo. Botala niveau écart eza mulai. Alors muta bongo yo yaka oya o se compara na ye wali boma. Ozo salaire, ozo mizongi sa sima, mais quand même félicitations parce que a Osaka. A meka kapenzo o kakana meka no natala soke simba toke, iso e simba te na tiki. Poto mona même ba stade de merci à Meka. Soit disant ba on ba lié ça rapport ba voice ya kawana bisote. Te oka ba voice ya ke zongi ke en tout cas fait go la concert à beta qui a ofélé. Ba trésor congolo ba lo ba yango. Ton dimite ke ba kosa. Mais quand même félicitations ba tout quand même ba yaki pena na ba fani na e. Mais sauf que à côté c'est ba tout musu mbongo na buzoba.
Baboule ya te. Baboule ya te. Esprit business eza te. Esprit ka ya kotindaka bagolo ba finga, bagolo ba loba ba n'importe quoi. Yo moko leki na concert, obeta concert na ote, obandi ba moko chrétien. Likolo nango tale ekote, litale bimeli. Tala biema. Concert moulili. Concert piaka. En tout cas, faire go là. Changer équipe wana osana bango. Luka pena ba conseiller ya bien. O ba opeso conseil. Premier ezana batu même ba futa ba bien na bango ba kekaka pona ko soutenir faire go là. Neti ba franc wana na ndimite ke ba futele bien na ebite tellement monde ango pe binomo boyebi bandeko mais na ebite so ba futele bien mais apparemment futi bien na ya kei. Mozo mona ke bandeko bele ba oza desi. Ba oza la desi. Eliko nango promotion mukie. Banda tan ya koleka même be mission ko lobela eloko oyo sala ezate. Apo lo bato sala ki promotion tetin. C'est beau sala ki te za buzoba. Elo a bongo après 13 ans. Au sala makelele, au sala promotion. Au sala ngo ezala vraiment lo comment bo etika biso vraiment na moi qu'est-ce que c'est? Et ça la ke fali a sala susu koleka. Meneti bo e fallait otala bo o kutu na sala ki wana kokite bon Stade de France. Poto ozela. Ye moko alaka biso abini. Abinano esilite. Nga non sa mambo minene. Et puis aza sir na e. Ah oui. Aza sir na e. Faire pas aza sir na e. Mais sauf que apparemment ba conseiller ba mingite. Ba conseiller ba ya malonga te. Ba organisateur baza vraiment ba billet o ba kolatisa e. Tala la fois passé toke mona kuna abeti avant kende ayo ko betela biso concert alati bilamba basi chemise a basi. Njoka nde chemise en kutu Didi Stone Olomide pe azala kanango. Botala niveau ya ba humiliation o yemo kwa zomi lukela. Et Congolais photo tika mitema mabe. Chemise en ndenga pe na nango Et Congolais photo tika mitema mabe. To lingana na bolingwa solo. Bango nyonso baza ba musicien na biso. Photo soutenaka bango. To soutenaka bango, to encourageaka bango, mais non na mafinga, non na ba bêtise, non na ko inana. Congolais to inanaka mingi makasi. E botala nde ba soutenir ye ba combattant epai. Na Koffi Olomide o aza tate ya fali mais a parvenir a préféré na yeke ko soutenir moi na voisin. To boite, c'est ça, faut se soutenir. Mais to se soutenir, te poto boma muninga. To se soutenir, po musique na biso ekende liboso. Comment on a fait renenga beti, bon, fallait a beta ki, héritier o beta, inon sa beti. Eza Congo mto e gagné. Ata biso nyonso to chaba makelelo. To gagné te, mais Congo nezo gagné. Yake, Congo, baza na ba, po to ana ba talent vraiment. To za vraiment na ba talent. Ah oui. Dernièrement na mona ki na Facebook mona mo boya za Congolais asali ba milangi asali nini oyo komo na oni mbetu ya milangi ba milangi to mila koka pona lobake to zana tala na mboka na biso to zana makambu mais sauf que to tika ne mitema mabe to lingana na bosolo faire egola amuta ko soutenir amuta ko pesa ba idée. Ole kozala na ba équipe ya mafinga ba ko fingela ko l'autre là yo zala na équipe o ba kopeso makasi o bazo soutenir yo na bien que te sala bozong sabwe o ba oya ko lobela mingi promotion ya banzembo na yo. Imaginez-vous muta beti concert mais banzembo o ya yemoko ba meloman na e ba yebi angote ba fanatique ne ba oye bangote ka yemoko azo yemba na podium e bandelisi suka ezalaka bien tant yo zo yemba baninga pe kuna ba oyemba to mona ngo même pas mettre Gims to mona ngo pa ba Rihanna foso to bi to mona ngo ka pa fali bolo ba za warrior ye kaka fali non biso to lo ba ka bo solo nde makambo. Ah oui, bo solo nde makambo.
o ya politique wana yete me biso bosolo na internet et tokolemba te tokoya kaka po biso toloba vérité so pe fallait asali mabe to ya to critikaka. Ah oui, frère Gola, tu évites tous de la sous concert à l'élo, tout à la sous n'engele là. Mais sinon, organisation, zéro. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, bisous, bye.